Capage TV. Capage TV. Au monde babiloko echebo. Landa tena opese landa ngana linga tena. Au monde babiloko echebo. Mais Paulette oyo. Obimi lokwa ndeti na couvent ya ba maser. Ah. Tangu na kiti awa. O compliqué ngai. Name mayo na Shekina. Name mayo na témoin de Jéhovah. Name mayo na saint des derniers jours. Name mayo na cause de la foi. À cause de la foi. Qui voisin to qui voisinage ya bomwana tangu musu elekaga bondeko o sololi. Na kati ya wenze. Okute na voisin ya mabe. Yango na vie na yo mama Kapashi yebisaka nzambe. Kutanisanga ina bato malonga to pe voisin ya malonga. To bosa na ngo na prière. Na ki fiançailles. Eza pe ki voisin. Ah, kutana nsanga na mobali ya malonga. Mobali ya malonga eza ki voisin. Pesanga invité ya malonga. Pesanga invité ya malonga. Botisanga bana ya malonga. Botisanga bana ya malonga pena mutu ya malonga. OK. C'est très capital. OK. Donc l'inspiration c'est le monde de Dieu. Et pourtant l'inspiration est belle quoi, c'était l'inspiration ya kopema. L'inspiration o ya ba art. Lokola ya loyembo, lokola ya liteya, o nzamba chaka lokola kati na biso to bimisaka. Nazo peso deux exemples que ça la très capital. Non yo papa. Sikoyo aventurier. Okoka oza seriete Esi batinde kona ngai. Okuta na voisin mususu yo moko zotala pena azala kanelo côté. Même apeka lolendo omituna yango voisin oyo alangwaka nini makasi baze belé alangwaka nini mama ba voisin be conscient baza ebele na kutana na moko ba vrai bana mosola olo ba vrai bana baza bana o bandeko na ngai ya basi babotaka tobengaka yango mwana ya mukongo na mwana ya libumu. Ba vrai bana na ngai eza bana ya libumu. OK. Po oye nango na famille. Ngai tonto bazemi onga na bazobotela nga bana soki pe bakosila kanga moyena yeba. Exacté. Yango zo mona bakangiye na hotel. Combien de? Na comprenez. O ba comédien basalaka, c'est Dieu. Oui. O ba musicien paye basalaka, c'est Dieu. Oui. O ba même na bato bazana bozar mutu nyonso o ya salaka o ezo se présenter na miso ya bato. Nzambe. Nzambe. Oui oui. Félicitations à l'Ifoko du ciel. Siko lande loko oyo. O ngana zali. Babenga ngo eza œuvre d'esprit. Ba comédien, ba musicien. To salaka même ba décorateur eza œuvre d'esprit. Siko yoke loko na ina lo ba partie eza très capital. Œuvre d'esprit, ba sangsaka ngo esprit mususte. Parce que netinga na botam na talabo na zana œuvre d'esprit boy. Na kepanganga. Et simbate. C'est-à-dire basangsaka banzami mibalete. O déjà na zana ngo danzamba pesinga nzamba zo landelango. Pas zo contribuer kati nango. Ayebete on a pesi yo. Okosala ngo kitoko koleka e écoute ni sona batamine ne ya mboka. OK. Oyi ba religion nyonso bakoki kosangana na bango lelo. Mais loko zo sala basangana te ezaka ba biloko mwa mikie kati na bango. Mais soko ki na katalité ya na bango. Mama na mobeko ya mokili biso nyonso totambola kana commandement moko à part na kopusana na liteya na ba exemple mususu biso nyonso ningo moni botozaka na biso ka nzambe moko mais saka ba complication na biso bato ya mokili tellement totangi ba classe tolekisi mayele mama na mona ndeko na nga kongola moninga fiotoli na mona ndeko na nga kongola moninga bwaki crasha na mona ndeko na nga kongola moninga bwaki soyi mama na zo biso vérité abitonto na lingaka ete na kende ko tourner to sala émission na lupangu moko boye na yeba ki te place to sala émission nga ba memenga ka to sala émission yango mona mapanga ba na sala ka so émission te na tia ba discipline pas ba na yaka te mama kaka ndenge émission to sala bona yo mama Kapashi ka ndeko fandi mukolo ndaka ko sala bokata bilonga na saleté wana sors dans ma maison dans ma parcelle bana bapesa ki biso me mama tango aye akati kokodio ka simba ekutu mbongo te yo cheka na ran sexy kokodio azaka pe na mwa mbongo oui simba ka oui. OK bon ekufélité wana za grand frère na yo no mona kokola na ye que son âme repose en paix. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme
le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. ETSL, Education Training Service, et Elibino, ba exploit ya kosakana te. Maman o azana besoin, mwana na ye, azala orienté, atanga bien, na ba université ya malamu na kati ya Londres. ETLS Service et Elibino, ba option nyonso en tout cas. Au kotikaka na kati ya page na bango o s'intégrer au komona liste ya makambo nyonso bango basalaka. En tout cas, boko na ba page na bango Facebook, boko zala vraiment renseigné. Mais ngai na ebisi bino kokota Londres na facilité nde bango. Kotanga na Londres na facilité nde bango. Ndeti ngabwe, good morning, where you welcome. En tout cas, you are you, oya going. Na bandi déjà cours na ngai na Zoom. Soko koti o télécharger kaka lien na bango o bana kokota directement na ba cours na bango ya anglais. Nga na banda ki déjà pomboka libanda français linzanza. En tout cas anglais na anglais. Soki po lingi mwana na yo to yo moko okota na kati ya Angleterre, agence yango ya sio to elibino na facilité nyonso. Luka yango déjà place aux ali page nango officielle s'intégrer au komona nyonso ba offre nyonso ezali wana na kati neti nga na komona nga osala cours en ligne na Zoom kaka o kotika o télécharger lien na bango en tout cas bazana ba air na bango ba kotaka na kati ya Zoom pour la kozwa cours en ligne ya anglais. LTSL Service. LTSL Service. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash Outko Sokola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo. Ata bébé en pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balinga ramu lokona ba ko mona ko mo rose bo ko ko sisa pepso la ko ko pepso mo côté rete ya beauté ya biso oyo o mona ke batache mo esalinga ya mwindi rete atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko pepisa yote et ko sala allergique donc nyonso eza naturel o moni ça beauté ausala peza ba produit ya kitoko oyo basala na kati ya mafuta sozo pa kuna mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience mote oyo ata bébé wa pakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment mikolo na tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Kapash Télévision, merci. Bozali partout dans le monde, en tout cas. Nzambe ya lola apambola bino lelo tozana présence ya Dadi. En tout cas, topesi mbote na ba partenaire na biso nyonso boyebi ke lelo to simbi bio herbe cacao te. Mais ezala biso na mitema. En tout cas, ba balingi ba tension ba sucre kita bio herbe cacao. Eza wana po na biso en tout cas na yebi ke paradis a bosani yango po to tourner di banda mais eza wana ka na biso te accompagner biso. Merci da ba onyo swazana biso Dadi lelo to sepeli komona yo lelo na habité na pesa au moins espace libanda ya plateau nazongi na nostalgie potonga nazaki koya ananda ko tourner ka libanda ti lelo pe na kota na kati ya bureau lokola batu nyonso balobaka soki osali pena effort okoma place yo lingi na yaka pena li papa ka net wana tourner boue na bambuta na ba invité nyonso libanda mais lelo pe tokota pe na kati tokoma pe na bureau na biso na kati Dadi bonne santé et puis na moni déjà pour santé madame vraiment maman Kapashi na pesio merci
parce que considération oyo pesaka ngai bato ebele bapesaka ngai yango te. Amen. Parce que eloko nakumisaka nzambe ozotala femme responsable intellectuelle mazo sepela a considérer ndeko na ye elingi koloba nini mama Kapashi yo otalaka lelo te motalaka lobi ozoyeba te moto toza na ye lelo azali papa linzanza lobi akozala nani. Félicitations pour na angle wana. Ok. Eloko moko lobi esiminga makasi dadi bonne santé mais yo moko mi pesi sous déjà ça va bien. Faites attention. Mon qui les a tellement bizarre peu compliqué. Les bandes des akatité. Les bandes des akatité. Atiki biso tozala ki na elobi a bonne santé atiki biso ndenge nini. Dadi on a pété. Te ko na MP. Ba marié. O tia liaso. Marié na marié ba côté. Siko yozala ka songa na oloba. Nde inspiration yaka. Te na ili makamba batu te. OK, on mamba batu hein. Bo yo no ba kama mamba batu. Na pesa mbote konde kona ngai. Mon exemple oyo, c'est très capital na ba vie na biso Mama Kapashi. Continue. Mama Kapashi mokileza ya nzambe. Mokileza ya biso te. Amen. Exemple mokili na pesa kango kana eloko apema. OK. Eloko apema tango eza ya kovimba ebimaka a bonne santé. Ozomona eloko ya pema. Mais omoni pema ngonengeza ezala na puissance te liboso moto. Omoni kande moto azwaka moto nga tubika bona pema chwen ndenge pe liboso nzambe tozali. C'est-à-dire liboso ya nzambe Mama Kapashi ngai na ozande konanga mwasi koya mokili pe ko sepela na mokili bo après kozonga lisusu eloko wana na apprécier ka yango te. Tenga pe. Na apprécier ka yango te. Zo mona kanisi na bi ane na zabo na kufa na tika pe bana na na bango te na lola olinga te. Do baza su ya ngate. Ah Seigneur. Et ça lenga souci makasi. Seigneur, pardon. Mama Kapashi na sala ka même mo be fort ya protection. Nazana nga na compagnon na sala kate. Nazana nga pe salarié te. Kende baloba ke samedi dimanche na ba sala ke za férié. Nga moko na mi pesa ka férié. Samedi dimanche na vai na ndako. Nyoso wana pona ko mi batela. Mais mama o mi batela. O mi batela te dike ya kaka. Ngonga soke ko ki. OK. Ozana raison ko pesa te. OK. Émission Kapashi TV liboso na bino balandi nyonso. Nzambe tata pambola bino. Amen. Nzoto makasi eza assurance à vie. Si. Kozala na mbongo ebele eza assurance à vie. Kozala na mapangu to pe mituka eza assurance à vie. Si. Assurance pe na mokili bato bakenda kozwa yango. Azwi assurance pona ndaku ne mukonda kune kozika compagnie wana oyo asika ka bandaku efuta. Azwi assurance pona mutuka na ye. Mukolo mutuka ekozwa problème assurance ezwa charge. Mais assurance à paiement ezalaka pa ye moko. Amen. Ye moko muto asimbi assurance ya pa paiement na biso. So habilité à la mukate. Soka l'habilité à la mukate akola mukate. Et maman na mituna ka question. Biso ba etomesana ko la 19h 20h. Ola li 20h ola muki 17h. Moment wana nyonso de 20h à 7h inconscient. C'est ça. Okoki pe ko la mukaboye paralysé. Oui. Et comme la bato ebele, alala ki bien, malamu ki paralysé. Alala ki bien, alamu ki épilepsie. Oui. Alala ki bien, alamu ki te tension. Yango zomona même na babalani, basi ebele basu ba problème. Nde kona biso akufi ndenge nini. Poto yoki sanga maladi te. Nde kona biso mwasi akufi ndenge nini. Na minute oyo eza na ba famille, baza na ba tribunal, baza na ba parquet, baza na ba la police. Nyoso wana pona ko traiter ba makambu ya vie kaka. Ouais. Sikoyo nzambe pe achela biso te mutu nini wako ko banda ko aider biso tokende ko luka ndenge nini ya kosomba ka ba pema ya sika to renouveler ka yango. C'est ça. Apesa biso yango. Apesa te. C'est pour cela Otani Sitongo loba na nzambe merci. Vraiment. Amen. Omoni midi loba na nzambe merci. Amen. Omoni pourquoi faut loba na nzambe merci. Mama Kapashi. Dadi. Na tuna ka nzambe
et ça les linayo luka ozalata na ba conseiller mais pas ça na ba conseiller maman Kapache otali maman moko ya veuve abundaka pona bana bana ngope tata na bango akufatika eloko te bana pe bazami mikie na famille pe muta malonga azate mama wana laki bana na tongo divine taraka baleki na yo na ke koluka mutu kaka mama metaki di tono abu pia na mituni nzambe o permettre mama oya kufa bana oya mikie batikala ndenge ni asa bizarre c'est-à-dire yé moko mutu azwa ka charge ya bana wana alobi ete nga naza papa ya bana bitike naza père des orphelins mobala ba veuve akozwa yo charge peninga akozwa yo charge compliqué maman Kapache o meminga na réflexion makasi na dimension na rappelé au makambo rappelé dadi yenta na bane ko vanda maman Clémentine après ko bokola ngai na komi moto parce qu'on a comme un souci makasi ya makasi na mitungisa ma mukolo musu na kuta na grand frère na ngai moko adi ya nga azaka kimia te fona yeba mama aliete position mama ayibisinga leki na nga sala attention eloko wani ko boma yo avant yo ya na mokili maman no azalaki avant maman no abokwama yo zalate même ici akomi na 90 ata yo zate nkola ko sala engolo batu bakopesa ya kolia bakomunana batu bakopesa elamba bakomunana cha motema na yo poser comprendre que maman zekela mu note maman zekela mu ya nzambe aidaki yo maman moi je suis un prédicateur et puis dans n'importe quel prédicateur tu na sa prédicateur oyo kanga data lona ebisa yo ba véritable vrai prédicateur ba te ya solo baza bato baleki minga ba difficulté ko ba te kana ba exemple moko ezo pesa mutu pe assurance ya vie ezo maitsa mutu kondima la foi vient de ce qu'on attend makambo nazoloba na pesa quand même bato yo bandima ka te ke un jour ba ozala bato maman vie na ngeza ka couper à lido follow vie na ngai mais lelo on nazalaka mo soki na vandi nazotala nga lobi nzambe kaka nga yoyo lelo pe na le fromage na le fromage kaka nga yoyo famille présidentielle baluka ngai kaka nga yoyo mama Oliva ebisa ngai ete zwa jipi yoko kotambola su makolo te ozana niveau makolo te siko na bani ko réfléchir uta famille na ngeza la famille na nga na mona mutuka te lelo na koma mutu amituka sikabo lelo na koma pe spécial na miso abatu lelo pe na telemi bo yona ebisaka ba congolais bolinga kabiso bandeko na bino tozala kabinemi na bino te bino kaka Jackson oyo mona te oyebi pe ndako na yete Erkeli c'est ça mama na mona ndeko na nga kongola moninga fiotoli na mona ndeko na nga kongola moninga bwaki crasha na mona ndeko na nga kongola moninga bwaki soyi mama na zo biso vérité abi tonto na linga ka yete na kenda ko tourner to sala émission na lupangu moko boye na yeba ki te place to sala émission ngaba memenga ka to sala émission yango mona mapanga batu na sala ka so émission te na tia ba discipline pas batu na yakate mama kaka ndenge émission to sala bona yo mama Kapache ka ndeko fandi mukolo ndaka ko sala bokata bilonga na saleté wana sors dans ma maison dans ma parcelle bana bapesa ki biso mais mama tango aye akati et ningi to sala ka misala o mama Kapache faut faire très attention tout ça na ba guerre tribale tout ça na ba guerre politique et tout ça na ba guerre religion c'est-à-dire tantôt na biloko na nga ona salaka na tushaka buzoba moko ya père spirituel na ya sala ça bon etikala ye kanda pona ye papa sala buzoba asala buzoba te ya yo nini okoko reprocher papa na ngai te nde naza boye n'importe bayinaka biso surtout babiloko na lobaka ntango ezopesa yo guyo ozoseka eza lokola azoseka papa na biso voilà te présenter mes condoléances na ba famille nyonso o bozwi ba matanga faites attention paradis place wana et okoma ki mutu na sema ko likolo ko wana Kapache TV et bomi mutu ngana dakalanga déjà na rappela ka batu déjà avant likambo ya
ezala te bolobaki te mpona nini na présenter ba mes condoléances pamba te parce que bino bozokanisa nga ndenge nazomona bino na matanga nazoyoka esengo vraiment nazoyoka esengo te nazoyoka pasi makasi mpe ezodérange ngai mama kapage ntango nazokola mpe ntango succès baninga sika na bandeki kobanga makasi abi nzambe bafoto nyonso nakangaka na bato succès oyo nyonso nazosala un jour ekotikala ekomeki kodérange nga mais ntango natali oyo babandaki succès liboso nanga mpe basalaki yango kitoko batika basi na bana batangisa bana batika bandako ozwi lokola ndeti lelo oyo pepe kale akenda ozwi madilu système akenda ozwi lwambo ozwi rochero tabulei ozwi papa Mobutu ozwi Kabila le père ya Koko Koko Dioko otali ran ya bato wana nyonso te Koko Dioko asimba ye kutu mbongo te yo tieka na ran succès Koko Dioko azalaka mpe na mwa mbongo asimbaka oui ok bon ekufeli te wana aza grand frère na yo nde omonaki kokola na ye questioname repose en paix na yango wana mama Kapashi ntango natalaki bongo nalobi nzambe continue kaka kosala bolamu ya motu ezaka bolamu elekebele baprison elekebele te mabe elekebele te bolamu kaka elekebele etikala souvenir comme témoignage kasi bakulutu bazoloba boye mama esika towuti toyebi lobi na yo le passé na yo nyonso mama Kapashi ezongelaka yo air moko lokola na écran géant ozotala télévision mais lobi nde oyokaka musicien moko alobi ayembi ete na nzembo lobi bakombaka yango lelo te po ya lobi toyebi te nini ekose présente na bavi na biso mama Kapashi naza moto ya badelire tadi nde naza boye moni nzoto na ngai so nabi nasala buzoba seke nakosala yango na audimat mosusu soki mpe nabi nasala série nakosala mpe série na audience mosusu suis très compliqué nzoto ndongo ozomona boye nzambe akelango sous forme moko nakozala mpe mo nakomaka joueur mon a commis boxeur, mon a commis karatéka, mon a commis soda. C'est-à-dire, c'est tellement bizarre. Mon a quoi? C'est-à-dire, ezanini, ezan zambe ne mokolo bikelamu. Ok. Yene mutakela nyonso. Biso nyonso na mokili tozaba na nzambe. Mais loko ezo kabola biso ba fonction. Ndezo sala ke o babenga ye mwana satana o babenga ye mwana ya nzambe na pesa yo exemple moko ndeko na ngai to pe frère to pe leki na ngai lifoko du ciel ayembi eboyi l'inspiration c'est le monde de Dieu papa mbimba te ngaso na lati déjà boyi mokolo na ngaza la OK bango tu baleki mutaza mokolo na ngiza ka chef de l'état même dans l'assemblée, on a latiboye et sili. Un des abos kozwanga le roi général, kozwanga na pété nion solingo pesangaye. Nazala bongo. C'est-à-dire boyo kaka banzembo mais bozwaka te ya ko examiner ngote. Po yo examiner rapena nzembo maman nga plus que docteur. Nasa ko examiner. L'inspiration c'est le monde de Dieu. Pourquoi on a félicité l'Ifoko du ciel? Pourquoi? Fallait qu'il y ait l'explication est un monde à Dieu, l'expiration à Kabola. Mais à Kabola quitté. Que l'expiration est pour les païens, pour les chrétiens. Maman, au moment où on va dire l'expiration c'est le monde de Dieu. Pourtant l'expiration est belle. C'est l'expiration il y a un paiement. L'inspiration au yaba art lokola ya loyembo lokola ya liteya onzamba chaka lokola kati na biso to bimisaka nazo peso deux exemples ko za très capital non yo papa sikoyo aventurier okoka oza sérieux te si ngati ndeko na ngai siko na kati oh moi quand pas non écoute le c'est partout le sérieux maman si quoi tant yembi était l'inspiration le monde c'est le monde de Dieu on a il faut quoi ça maïele à comprendre était au ba comédien ba salaka c'est Dieu oui
o ba musicien paye ba salaka c'est Dieu oui o ba même na bato bazana boza mutu nyonso o ya salaka o ezo se présenter na miso bato nzambe oui félicitations à l'ifoko du ciel siko lande loko oyo o nga nazali ba benga ngo eza œuvre d'esprit ba comédien ba musicien to salaka même ba décorateur eza œuvre d'esprit siko yoke loko na ina lo ba partie eza très capital œuvre d'esprit basangisa kango na esprit mususte parce que netinga na botam na talabo na za na œuvre d'esprit boy na kepanganga et simbate c'est-à-dire basangisa banzami mibalete o déjà na za nango da nzamba pesinga nzamba zo landelango pas zo contribuer kati nango ayebete on a pesi yo okosala ngo kitoko koleka écoute ni sona bataminene ya mboka ko bakisa ngo ne lokote okoki pe ko bakisa ngo kaka baleme mi bato bayambaki yo baboyi yo bango mono lokola nyei bango soutina te c'est-à-dire eza œuvre d'esprit même boxeur bunda kaka parce que œuvre wana yo zo ndingo zo bunda bonzambe za lokola œuvre d'esprit no yango wana box œuvre d'esprit no yango wana full contact œuvre d'esprit no yango wana qui mettre avocat oyo tangela ki yango wana nde œuvre d'esprit na yo oyo ko bokolo ko leso ko tangisa yo ko sangisa ngone loko mususu te nde yango mona kana nyonso muto asala kana vie faut prêter serment yo prêta na prêter serment boye te ya ba comédien te na prêter serment boye pour il y a des serments et des serments ba serment mususu eza ba serment étude faut au prêter serment na miso abato mais ça ba serment mususu eza alliance ya yo na nzambe na comprendre de l'opéra bisakole dadi nazongi siko na pona ngai ça qu'est-ce baté à l'identité baté ya kana lineti mizaka lineti ya miso ezape mutu muso akoka ba soleil te na souhaiter ba bonne guérison na zongaka na za mutu na souhaiter ba bonne guérison na ba congolais nyonso amen au santé zo déranger bino nzambe na ngabi kisabino amen nzambo na sambela ka bande ko na ngai mama kapash naza na témoignage moko za très capital témoigner chaque jour ba témoigner chaque jour ba to ba benga nga ba bisa nga papa to intercéder ka pona yo c'est bien to sambela ka pona yo ezaka pona nga moko to mama kapash omoni télévision otozo leka eteki biso na ba angle belé mutu mususu figure na yo kaka oyebi pourquoi babiloko mususu bisango lokola diable lokola satana ndenge zalaka alataka fota pasteur na bango mingi tikaye religion na religion mama ngana ya mosali ya nzambe pona kozala opposant de toutes les religions ko défendre religion nyonso mama oyebi ba religion nyonso bakoki kosangana na bango lelo mais loko ezosala basangana te ezaka babiloko mwa mike kati na bango mais soko oki na kati ya liteya na bango mama na mobeko ya mokili biso nyonso totambolaka na commandement moko à part na kopusana na liteya na baexemple mosusu biso nyonso ndenge omoni boye tozalaka na biso kaka nzambe moko mais ezaka bacomplication na biso bato ya mokili tellement totangi baclasse tolekisi mayele mama napesi exemple moko soki okei na islam bakoteya yo koyiba eza mabe bakoteya yo koboma eza mabe bakoteya yo kozwa mwasa moto eza mabe bakoteya yo kokosela moto likambo eza mabe langage oyo nazoloba eza langage moko ya bonzambe soki okei na bareligion nyonso apart bamabe na bango ya cc motei nyonso atelemaka liboso liteya liboso oyo ateyaka alakisaka bato ya yango wana osololi soki siko tozalaki na bokabwani toza nzambe moko te tolingai toyoka koto oyo zwa na yo mwasi ya mutu yiba mpe biloko na bango boma na yo soki osani okoboma eza mpe na bareligion mosusu totretaka bango lokwa ndeti baza na bakisi kati na bango mais kisi yango babimisa yango na miso ya bato te eza bakisi ya nkulisi mais na liteya bakolakisa biso teke baza na kisi osololi guérison ekotela bino amen guérison ekotela bino mama kapashi natalisaki eloko oyo ngasi na bela apollo landa oningo néglige yango mabe na yo eza oningo néglige
Maman Kapache, ma ben yo au niveau négligé. Qu'on néglige à biloko m'inquiéter. Si kana sil sali kanisipe idée na ngai. C'est ça. Landa. Il y a des Apollo et des Apollo. OK. Na beli Apollo o ebimisaka bi potamine nete. Mais na beli Apollo o evimisaka misu kangi yo misu. OK. Maman, na beta 3 jours. Nazo mona te na loba aveugle nde ba nyoko makaboye. Et pas le bisu bakasi. Si on a tout ni nzambe. Ah, on peut singa rapini soit 3 jours. Na leli boye. C'est que ce qu'on s'aligne aveugle. Oh, pena ba kina fait nga boulevard na kende ko senga. Pour les lois aveugle nyo ça va puis na boulevard. C'est ça. Et dadinga qui doit couper ça aveugle té. Très bien. Après ça va la photo zone. Très bien, que le bon Dieu te bénisse. Très bien. Très bien. Très bien, félicitations. On s'en va mon aïe. Amen. Bon abatu musubabi, oh le quoi changer ma terre bosika ngasa l'église. Oh, ça va dire, chama bon. Est-ce que t'aimes kozala? Temeza te pona nyom tozo te akitoko bo. T'aimes kozala? Temezali. Oui, qui na sali constat, yo po koto na ba distraction na ngai. Oyaka lisu na temi te na yo comprendre que biso pe ba sali to pengu saka ba tebele. Mama ye pour to pesa lité yanga na mimi na embriema. Bon memaka. Na comprendre na na nyoko lio makasi. Te bon memaka. Mama Kapashi. Yo soko pengui. On peut savoir dans un bébé passer. Si, parce que il y a qualité ya ba forme nyoso. Ya kotumba. Ya botokisa ya kokalinga parce que o ezanda ku ya ba santu. Oui. O yambaka batei. Yango na yebisa ko ete Mama Kapashi na sepelaka o yambaka batei mingi. OK. Mukolo moko na ko yebiso ete ondo ya mimote ya niveau na ngai. Parce que ba oto yambaka azana mande fois pembe. Azala mukolo azala mona mukie na mona bango ba bébé spirituel ça dit ba analyté moko ça trop bébé trop primaire Mama Kapashi ngana analyté ya moko so na pesi mutu même ça qui na ba proma ngande ni aloba te dadi fona yo mama omoni nga mate ya majorité ya onga na te ya ka ezalité ya ko copier pa ba tuté nga moko na zalité ya oh, ce qu'on a sauté à peine à zobimissé là-bas. Non, c'est il y a au moins on a ôté à yo. Maman, on a zamo ôté au té balubagande bakabola. Oh, il y a zama casse na nini boye. Na nini boye, na texte na nini. Nga siko na makasi na nyoso. Mais siko eloko na koyebisa yo. Te. Eloko wana fona bombango. Bon sunde. To kelo bimisango kuna na quelque part kuna na makambo ya cause de la foi. Aux Hollandais. OK. Oui, que le verset déjà à partir. Oui, to kozanga te pona ko pona lokomo na Nzambe. Papa Mike Kalamba lokola ndimi abengisa biso. Ouais, to Nzambe apambola ye. To lingi ndezala kaka plus na titi da Nzambe. Parce que to maman biso moko nde bakolo likambo yango onzamba pesa ki lokola likabo ne tozo pengwisa pe bana Nzambe na comportement na biso pe na attitude na biso ne tozo senga lokola stade na moment o etikali moko selon histoire ya république stade etikali moko te ba miso no ba che ba date te maman ba cheche ne ba che na nute na stade muta che na on suste oyebi na nyache fali te nazoloba na bonzambe te na bonzambe bazati na bonzambe bazati yango tozo c'est la journée wana to lieli maman ne toza boye biso ba chrétien biso ba vrai bana na Nzambe lité eleki fufu si osololi lité eleki soso lité eleki ngombe lité eleki machaka madesu munu mumbata mais lité ya eleki chaka madesu eleki mumbata très bien. Mboka bineza wapi? Biso za batakota ba ngidinga kuna kota ba mfidi malele. Bino te mboteka ba mabele kuna bakota ba te. Mais mabele c'est biso ba chef coutumier mais biso toza ce qu'on a famille ba chef coutumier te. Biso toza ga bana mboka wana. To kende te. To beta pe moi to. To kende. To kende. Boza kurana mai. Kurana mai na ekota te. Ba village na biso da un peu négligé. So kuti na centre ville on a pas ma corona pas ma mai, on a pas ma forage. Et bon est-ce qu'on a un village natal? Kuna to kende na village natal ya bakoko na ngai. OK. C'est comme si t'aimes ça tout suka na biso. Te mezali. Nani akoki kozala voisin? Pe voisin azanani. Lelo to lobelaka voisinage. Ndeko nanga mwasi. Non, to lobela likamba ba voisin te. Nani abota yo? Tu es devenu très intelligent, hein? Ben oui, on monte dans la cité. Olulingate. Maman, au pesinga pasi, nazo kokate na bimiso kota religion nini. Landa.
Au moins babiloko echebo. Landa tena on peut se landa ngana linga tena au moins babiloko echebo. Mais Paulette oyo. Obimi lo kwande na couvent ya ba ma sœur. Ah. Tant on a kiti awa. O compliqué ngai. Na me mayo na Shekina. Na me mayo na témoin de Jéhovah. Na me mayo na saint des derniers jours. Ton na me mayo na cause de la foi. À cause de la foi. Ah. Très bien. Bien habillé. Maman. Oza mwasi kitoko. Tikabo. Na pesa exemple mo pour l'église hein. Pesa. Na pesa exemple ka ya moké. Ba chrétien ebelé baza ba inconscient. Nandé. Dans le sens yo chrétien. Et là telina yo tant que mo Kristo. Et qu'on peut pengu sabato. Si c'est belé, sur l'église à Mikolo. Et là telina yo tant que zo pengu sabato. Prière na liboso nzambe za 50. Ah. Et ça santé. OK. Faut ça la ka effort. Oye baka pe loko wana. Ah, tant que zo l'église hein. Même dans quartier même partout kozala. OK. Na bakisi le sous exemple mususu. Ah! Je t'aime bien maman Kapache. Merci. Temo yo ye nango. Na fongola. Fongola. Voisin, topé voisinage. Nani akoko za la voisin na yo, sutem na ngai. Osenga nani za la voisin na yo. Na koloba biloko ebele. Ofungole loko moko kitoko mama na ngai. Nzambe na ngai apambola yo. Oyebi na komeko mo ndete na komisi mama ogizengi. Osele suma kambo bien te. Mama tozonga na nzela. Tozonga. Yonde zonga na nzela. Yonde zonga na finga na ndambogo yo. Ozamta ebele. Wamta buzoba. Lolo na sepeli? Oui, moi aussi je suis très content. Boyende. Tiens. Ah maman. Oko barukaroka. Na tu non question moko. Est-ce que so moni ngai ndeto kuta mama Kapache. O santa pe estomac. Nandel. O santa pe tension. Te. Aussi ça tension. Non stress hein. Non stress à kosala la tête. Ba congolais bo pambola ngai ko. Makasi. Bozala katam bozo landanga bozo ba non stress. Mais loko ezate. Maman et puis congolais comme mutema mabe hein. Nandel. Na sali succès tant ebelé. Mukolo mwasi na zo fête anniversaire to mukolo mobile na zo fête anniversaire. Fois lobake papa. Tokaniso na mukola lelo zo ata $100 mais la koka mais sali la maman vidéo ya anniversaire. Yoka congolais tolinga ko mingi hein. Na ndako na biso na succès makasi hein. Sali la madame na vidéo ya anniversaire. Après lobby nango o lobby sous que artiste bazo kufa pauvre. C'est ça. Nani akufi singa pauvre. Yo. Au solo lui. Na pesa trouble. Pesa. Elengisi ko yeye. Ah. Ya Gabriel la potote. Moi te na souhaiter ba bonne chance. A joanande a japotote ménopause. Oningo baby sasiko. Tozana te. Ko yene biloko wana te po o changa na mbriema. O pense que eloko. Et me ponda sko alobaka. Kapache. Tika ya bilisa bilo. Mama oyebike. Ezaka ba penser. Il est pas en posa à bénéficier penser wana. Pourquoi un bon prédicateur ko yaka un esprit critique? Parce que nzamba kabola biso ba cerveau. Yoka muninga mama omuka nena yaka na ba télévision awa. Et sunga ba sala nzambe belé. Mutu moko ebi singa bi papa na préparer kamate ya soki yozoloba. Oh tika boy. Mutu moko ebi nzamba za mystique. Abi ngai dadi soko zoloba na vanda kana Bible na papier na maboko. Soki yozoloba y a des mots oye tondi sakanga pena bimisa ba sous question na inspiration. Ah c'est bien. Nga peni ngozomo na ngaboye naza fan club ya pasteur Walesa. Naza fan club ya pasteur Mukuna. Naza fan club ya Joël Itato. Naza fan club ya pasteur Marcelo. Naza fan club ya Baraga Mogisho. Naza yoka pourquoi? Te afinga te talinga ite. Mais il y a des points on a soka kati na bango. Ah, papa Mogisho. Oui. Tela peu bien. Maman, bateye belé. Moi délire kota kabiso. Mais ce qu'on voit dans ce loba na sens nini ke? Il y a du loba pesa. Dans ce loba na sens nini? OK. Okoki kozwa parce que ngani nazaboye nazwa ka inspiration na onazo mona pe onazo yoka. OK. La foi vient de ce qu'on attend. Bible zoloba wuta
moye kende ko lala esika na yango elalaka oya lobi ete asumuki te bosolo kati na yezate. Ok. Pour eza na ba forme o esumu kisaka biso. Yo za na posa ko sumu kati. Mozo tambola na nzela ba finge loko moko e memio na ba tension. Ba tu moko ba jouer vers yo ba lati mabe e memio na ba penser tout na ba makanisi. Nde yango wana mutazo sumuka. Yango moni Bible lobi ete wuta moye kene na ko la le sika na yango elalaka. Oya lobi ete sumu kite bo solo kat na ezate. Parce que miso zo servir biso na ba besoin ebele litoyi ma motema pe makanisi na biso. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papola la ngopenza batu bibi surtout na église na voisinage. Na ko beta batolo lengo na papola na nyati yo na ko esi yo okota hôpital. Mama Kapashi ozalaka pe voisin na ngai. Voisin na voisin ba yokana kate. Kasibana na bango bazo solo bazo yokana. Ndeko Patrice ayem. Ozongo kuna po bino na bino batabandu ndu bosala pe na babuso makasi. Ndeni ni yoko yela ngaka lité ya frère Patrice na ngunga moye. Mama Kapashi. Toza na plusieurs sorties ya ki voisinage. OK. Toza ba voisin na table. OK. Toteka kanaye esika moko. Yaza ndeko nanga ngape naza ndeko na ye. Toye ko luka mbongo pona ko bokola mwasi bana pe mabota na biso. Amen. Tangu toyaka koteka po toza ba voisin. Landa siko aiza siko liteya. Na landa bien bien. Ko distrait ngate pona okota nga siko buzoba ebi masiko yino mutokota nga na periode ya buzoba. Awe za siko liteya. Bakulutu bazolo ba ete ki camarade ya bomwana tangu mosusu elekaka bondeko. Na lingo sunganga parti. Si. Ki camarade ya bomwana tangu mosusu elekaka bondeko. To baloli yango siko ki voisin to ki voisinage ya bomwana tangu mosusu elekaka bondeko. Osololi. Na kati ya wenze okute na voisin ya mabe yango na vi na yo Mama Kapashi yebisaka nzambe kutanisanga ina bato malonga to pe voisin ya malonga to bosana yango na ki fiançailles eza pe ki voisin kutana nsanga na mobali ya malonga eza ki voisin pesanga invité ya malonga botisanga bana ya malonga pe na mutu ya malonga. OK. C'est très capital. OK. Mite fandi nakoyela yo pe eloko babengi matriarca na patriarca. Mama Kapashi Daddy yo za ndeko nanga mwasi bandeko nanga ya mibali na ngai bana o bandeko nanga mibali bazobota na bana na ngai nzambe na likola zoka nga naza pena na confiance na bango te naza na confiance plus ya bana bandeko nanga basi bazobota ba vrai bana na biso ba matriarca eza bana o na komi ya ndenge nini na kopote ba vrai bana mosola olo ba vrai bana baza bana o bandeko nanga ya basi babotaka tobengaka yango mwana ya mukongo na mwana ya libumu. Ba vrai bana na ngai eza bana ya libumu. OK. Po oye nango na famille. Ngai tanto bazemi onga na bazobotela nga bana soki pe bakosila kanga moyena yeba. Exacte. Yango zo mona bakangi ye na hotel. Na komponete toleki neto benga bango bana neto benga bango bana nkasi c'est-à-dire Mama Kapashi yo kana yebisa yo bana ya ba Frank Stemai yoga baza bana na bisote landa to yesko na monde du journalisme to lobela sko voisinage c'est la famille bana ya ba Vincent Chiluzi baza bana na bisote bana ya ba Lokamba baza bana na biso bana Ken Piana baza bana na biso te bana ya Tracy Mbelenga baza bana na biso te ba vrai bana na biso eza obino bozobota na o ba Isha bazobota na ba o
ba Karine Mokonzi bazobota na ba oba bibi kapinga bazobota bango nde bana na biso pona nini biso bande ko na bino mibali bakosela ka biso pe bazemi tika bo ozoboko lelo ko na ndako me tuko mekoze ya yo tuko mekoze ya yo te yango biso ba matria ka tolobaka ete véritable mwana aza mwana ya ndeko na nga ya mwasi tozana deux sortes ya bana tozana bana ya mukongo na bana ya libumu yango monaka bokonzi mingi ekendaka na bana ya libumu oui pona nini mwana tozopesa bokonzi po papa muto ya na yeto papa muto abota ye mama wana soka koselaka ndeko na biso mobali oyeba pete tia yango na mutu ba vrai bana eza bana na yo na kota mozindo olamusinga nyonso wana ezaka na cadre ya voisinage ekufeli te bakongole bazocomprendre dadi lelo te kitoko zela te kitoko lelo penza eza kaka na kati ya voisinage yango nalobaki na kolobela yo plusieurs voisins na mosala ya kijournaliste bakolege na mpe baza lokola bavoisin na yo na motema na yo oyebi ete nani azala vrai voisin to nani azala faux voisin na mosala ki paster biso mpe toyebi nani aza vrai voisin to nani aza faux voisin na ki locataire mama place nde makambo evandi porte na porte na makambo nango okuta na voisin mosusu yo moko totala pena azalaka na eloko te mema peka lolendo omituna yango voisin oyo alangwaka nini makasi bazebele halangwaka nini mama ba voisin ya be conscient baza ebele nakutana na moko balobaka boye tango tokomi ba voisin tokomi famille surtout ça comme famille na ngeza musika likambo ekoyinga yo mutu ko intervenir liboso babosanaka yango ke na lupangu wana yo za voisin na ngai okomisanga lokola enemi na yo me mukolo yo kokufa to mukolo nga na kokufa na système ya constant l'état kokanga yo akufi ndenge nini bino bovandaka na eliwa otosepeli nango te bakotuna bino ekozalaka mwasi na nga te ekozalaka mobali na ye te na bino sote epanzanaka tuko babominga quelque part baye kobwakanga liboso ya lupango bino nyonso bozwi baproblème yo kasi kona yebisa yo Mama Kapashi, l'idée où est vaste eza mozindo. Nazo yebisa voisin, modèle aux autres de la bapo ya nye yangote. Voisins au monde le roi nazo critiquer. Maman, il y a des voisins et des voisins. Au solo lui soupe mona au mbati. Atiki bongo, c'est dit toujours kana mona tiki wana on bate. Surtout corps commune. Nani akozala na voisin na ngai. C'est ça. Nani akosepela ngane to uta na voisinage. Mama na kosa yote. Tu biso ba start mona passe. Soki nzamba pesi yo voisin malamu folo bananzambe merci. Même mes parents za voisin na yo. Oui. Mais nzamba peso parent ya bien. Malamu ouais. Poko kuta na pena parent atonga ko makasi. Poko kuta na pena voisin moko atonga ko makasi. Ye moko ayi pena ke na tonga bana na ngai. Natonga ndeko na ngai natonga voisin na ngai makasi voisin na voisin bazotongana surtout ya Kinshasa yango moni lelo oyo même tiki voisinage Europe ezaka na ba problème ebeba Congolais zolo ba etinalinga lisuko za la top pe na ba Congolais te botaka ba problème eza voisinage mama Landa non Landa mboka musika pe ndeko na nga mwasi musika pesa voisinage siko eza na voisin moko faut l'état siko yo akabulanga na voisin wana l'état pe akela ye ba discipline maman eza na deux voisins on a ko betelo lisolo na bango voisin moko aza na commerçant mais voisin moko aza commerçant te mais oyo aza commerçant a dérangeanga na moi limite à kati mais oyo aza commerçant te yeso ka bandi ko déranger maman na ko quand même pas na koloba tikabo nazo peso ba voisin ngo voisin ya liboso eza bar soki abandi ko ndundula bozala na mwana bébé bozala na hôpital pemeni mama bokolala pongi te po ya sana commune moko na yebi surtout ya sana kati ya business na ye ndeti yebisanga yi voisin no eza entra kimbuta
Oh là là. Voisin no eza kapela. O sambwe. Oko sambwe to ko sambwe. Voisin no eza bandal. Landa. Lemba super o sambwe. Voisin ya bari l'état bunda. Akoka ye palonga ye ayebisa suka musique na yo 23h 22h. Ba yoka te. Te ba koma ko yoka. Ko so ko yokite ba yoka ba bafle. Ah c'est bien. Siko voisin o ya sa plus teti ya ko za la teti. Na pesi yo parole te. Oh le te na ka sinde ko na mo siko le te. Ah. Limisa. Ndiko na ngai. Que ça comment diagoniste. Avant pour mon top, le bas, il me dit qu'il y a un film, on te dit d'aller ici. Ndeko na ngai. Nazala na nga ba voisin. Tika nazala na nga voisin église catholique. Tika boy. Tika nazala ta quand même moi mon qui est voisin ba musulman. Bango penande kimia. Nazala na nga voisin il y a saint des derniers jours. Nazala pe voisin il y a témoin de Jéhovah. Mais cause la voisin KDC. Tika boy. Cause la voisin ACK. Cause la voisin il y a ministère réveil tout tanga na ba combo. Cause la voisin il y a ministère Amen. Cause la voisin il y a Bethel. Maman pika pende. Na lobi na yo pika pende. Cause la voisin voici l'homme. Pika pende. Lo sambo eza kitoko. Lité eza kitoko. Mais le ko na bo confrant te comme dérangement. Oui. Et comme rapenza, et comme dérangement. Maman, naza na voisin makamu nazo te ya ba ebi ke ba misu ba fandi ba bi open na boîte de la biso. Maman, nga nazo tout na voisin na ngai na bi voisin. Ba musicien na yo ba répétaka de 23h à 5h. Et bazo répéter puis banzembo bango ba yemba te. Mais banzembo ya ba musicien mususu bango ba vandeli yango ngobo avec instrument. Place hier mon son enfant na doutaka. N'habité. Église et ça peut na manque ya conscience. Oui. Et ça na bruit. Mais ça na conscience té. Landa bien. Oh solo la peut-être que dans ça la bongo ya solo banga na so banga yé. Mais on a trop bruit. Moza na conscience té. Église yo kangai. Maman, aza voisin moko pratiquement impossible. Église a kala to eba ki soko ki makele le bandi c'est que ba ina ka. Si, si. Il y a délivrance, il y a maladie, et ça les sous-soutés. Maman, na ko vivre yango, na futeli siko na minto lupangu na ngekanga mine église. Oh nazo yoka. Maman, c'est-à-dire au vandi pena boye, na mbetu olali boye, okomotanga ine. Maman, alléluia papa ne zo yemango na mungongo no ya pamba. Alléluia papa ya micro. Na ya baffle, na 2h, na 3h. Ya drum. 4h juste. Bazo yoka makamo na zo loba. Ndeko na ngai ozala ki inspiré. Nzambe ne mutu akote liyo binisa temi oyo. Nzambe ne mutu akote liyo lelo ngana to za la série. Maman. Te ngana za la série yo ndenza ba. Siko loke na koyebisa yo. Ba voisin ya malamu na Congo to pe na kati na biso ba congolais ya malamu batikali lisuste te atade pona nga na bayi na ngai yango moni na ebisa ko mama kapage na sepelaka na relation non que qui amitié ndeni na fongole ko moko qui amitié za nini bokanga na ka tout moment. OK exe ko kanga ma tout moment to zoeba na ba vie privée bêtise ezokola mukolo toko swana biloko na kobimisa na yo poko kamwa yango mona ka bato balingana ka makasi bakabona ka mabe soki bakaboni bakabona ka makasi pona nini moko na moko akena ba défaut ya muninga et comme lokola chantage défense na ye a défendre ka lo baka mabe ya muninga na mona yabite sozo comprendre biloko to zo bimisa solo di makasi yango linga non relation yango siko foko yebisa yango moninga siko na linga ka ki amitié te na linga ka relation za nini yo yebanga ngape na yeba yo tokuta na par hasard rarement to pesa nimbote même na domaine na musala na yo même na vie ya kivoisinage vivre ndengwana yo mo sentir été maman oyebi été excès qui voici yoka sikona bana kobimisa biloko bimisa to beta 2 heures de voisinage ekotisanga hôpital na date onga na lingaka te tika bon pour que voisinage ekene mabe OK
voisinage ozomona ki voisinage ebomisaka et ko boma yo faut faire très attention bakoko tshela yo poison na ki voisinage yango monaka bato ebele na vie ba préféraka atena no makoki ya mingi yete même na vie ya kofutela azala lupango bomba ye moko mama ngane na zaboye na vie ya kofutela so na futela ka atena mutu moko tozaka 2 personnes na lupango na mona ngo déjà insécurité ozalo kwa nga soto komi 3 na mona sikoyo ne ba bominga ya makasi ba bominga nde ya kotala c'est pour cela maman kwa ngai et puis solo li yo kana ebisa yo na politique voisinage ezali opposant na pouvoir en place boza pe ba voisin si boko yipe ko benga ba ninga na bino place obozo ko kate ba ya ko chapwa eza voisinage si yango ana pena ezaka bato baza na pouvoir en place te faut basunga faut ba benga bato baza ba opposant opposant pa ko benga pouvoir en place na vie na biso après ko lia après ko mela na nyonso to ko zo manka pashinga na tuna ke biloko yango to zo wela ya mingi boye ekotikala mapango ekotikala mituke ekotikala bato nyonso déjà si bokokisi 60 ans o boleki 50 ans boyeba ete bozuke na kokufa okosi okomobanga mutu nyonso na vie na yo o esaleki 50 ans yebaka mama zokende lakisa mama émission oyo mama tia déjà la mutu na yo ozokende ngai pe mama bino ba jeune de bomo kende avant te yoka ba jeune bozo jeune okende avant te mais jeune oyo avant kati na Yesu ake kitoko si obi bien kati na Yesu jeune oyo ake avant kati na Yesu ake kitoko mais jeune oyo akeina ekatika kende pona nini akende ki ba vie appréciée alanda ki baninga ndenge baninga lelo baza ko évoluer maman voisinage za mabe peza pe malamu na mona pona ki voisinage mwana koma PD deux fois na mona pona ki voisinage mwana koma lesbien po boza ba voisin mwana voisin bebisi mwana voisin na mwana voisin remarqué mwana quartier bebisi mwana quartier mwana quartier sente mwana ya quartier et puis muto sente yo irresponsable aboma vie na yo yo pe sikoyo oyebe ko lukate o sambwe mama kapashi to koti temu yoka to koti temu sumi za na kati ki voisinage voisin ko bebisi lo même libele na yo voisin a bebisi libele na yo mama kapashi mama ebi ke libela te za ko kweya soko za na mbongo ezalaka anesthétique mususu na ebisi yo te ndiko na ngai mama kapashi na kosa yo te ndeko na ngai est-ce que ebi ete oyebi mwasi soza mukuse toza ntoto mikie oyebi passe comme ça geni et comme ça que le kwa ndoki auti ko kweya tangu mususu ndoki ye yo omoni siko mutu aza munene le kwa Joe Mystique passe siko comme ça geni anena noko pote mutu ana passe maoya munene comme ça que le kwa kizengi le kwa ba to benga ba popi na Kikongo OK c'est-à-dire soki aza na mbongo yango nde ekomisaka bango atoa mbongo amtoto mikia na mbongo c'est-à-dire ekomisaka bango lolendo aluka sota koma mulai me eyaka te aluka pumbwe mezo ya te oso comprendre yango monaka mutu ya mbongo oyo ayebi valeur ya nzoto takoma na posa libumu eya nzoka ntango libumu ezo ya maladi mpe ezoya okokanga lase sapatu te yango omoni na vie mama kapashi eloko na koyebisa yo me na mokili toza na véritable voisin voisin wana na ntango ya pasi mpe na ntango ya bisengo aza na yo napesi yo parole te boso na basimoki bango nga voisin na nga papa simoki bango na boy mama zakanda mukuse nga mutura te kokoti sa te pardon
Yo ya bingai. Ngana la foise na ngai. Yo. Ponga na ko lo ba ke véritable voisin na ngai. Peut-être na ko tchapé Kabila. Ba chef wobi mala simate. Kabango. So bilonga mna monanya. Eselote. Paul Bité. Pas mona na basa ba goloa. Ba goloa. Merci na Pipo Nzenga Mbongo Akisi. Merci na Singabato. Ista Mouchet, tu ne tomberas jamais Tata Pambola yo. Merci na Yunichi Banze. La fleur du jour, femme intelligente. Nzamba pe Sabino Après Sabino ba voisin bien. Surtout ça. Nzamba pe so voisin malamu. Ba kulutu bazolo baboyi. Mobola moko pemena batambongo ebele. Chance to pe risque zai pas comme mutambongo. Wana okutana ba voisin bien. Te landa na bi mobola moko. Na tourage ya batambongo ebele. Ana chance akoma. Azana chance akoma. Azala pe mayele po na tongo. Oya ko manager pa peso moi 300 bomba. Mais keba mutu mbongo moko na entourage ya babola risque zaye pa ko ya bakoka na pona nini demande ezoleka ebele. Yango na bonde liboye nzamba lola nzamba makoki nyonso. Nzamba pasteur Kosi. Nzambe ya pasteur Kosi les jeunes lions. Nzambe ya pasteur Kosi les jeunes lions. Nzambe ya pasteur Emmanuel Ntumba ensemble de Seba Beng Sibiso le 18 na le 19 na terrain municipal ya Pascali to ya wana ebele na Bekatefu pour le coup na Nzambe to yo ka bango pe bat ensemble de saint baningi ba loba nini po bango ba vanda na ghetto ni ebimisi bango libanda. Nzambe ya pasteur Jean-Paul Mayata de la foi o ya Beng Sibiso na cause de la foi 9e édition le 20 na le 21 Nzambe ya pasteur Mike Kalambai ya bengi sibiso le 27 juillet 2024 pour le kum na Nzambe na stade des martyrs papa de la foi bengi sibiso na esplanade ya palais du peuple ndeko na ngai loba na Nzambe pesa nga voix sabe mais ko bosa na te soki Nzamba pesa yo soki nponze ba ko pesa mwana eloko mabete soki okute na voisin ya mabe zala très prudent na ye zala très prudent eza école o Nzamba kotisi pour ozwa lisu expérience ya sika pour lobi nango e bandeni ko fana bato ngai na vivre déjà vie ya ki voisinage pour na koli na lupanga famille tozalaki tellement ebele bande ko na ngani nyonso wana bazaki lokola ba voisin na ngai si to vivre ki ensemble na bango école ça rappelle maman na yasko na exemple moko suka pona chite na mateya voisin na yo aza lokola camarade na yo voisin aza lokola vie na yo ya quartier voisin aza lokola maman quartier voisin aza lokola papa quartier mais keba papa ya quartier akoma kolala bana quartier mauvais voisin maman ya quartier aza voisin akoma na ba jeune ya quartier abebisi ba jeune ya quartier maman na outi dernièrement na ba médecin ba médecin sans frontières ba médecin sans frontières ba ibisinga boye ba lobi ete dadi likambo to pesa ngonde yo OK simbe loko yo voisinage ememi sida makasi toza ba voisin molingo mekanga kaka lande loko c'est très capital au monde ngaka mutabuzo ba mebiloko na lobakeza enseignement mobile Hollande na bandi ko yebisa e papa district nini eza na sida ebele pour na ko protéger pe district na nga yebisinga lobi ete chango c'est débordable ezo utape musikatin voisin na voisin voisin na voisin kolingana na kolingana sans contrôle examination payé ezate ndenge bazolo balelo buka lelo lamba lelo na yebisaki ndeko mona bi ndeko na ngai bosalela ka chasser o ba bengi préservatif to prudence yebisinga habité maladie za accident ezaka na problème ite eya pe ya te mutu suka na ngosani akufa mutu na mutazana makamu na ye na mayele na ba exemple ninga zo pesa mais ko bosa na te biso ba chrétien to sepelaka minko yo qualité ya nde catholique azoloba oza na matu ya koyoka matu ko sali motema osala asalela atia na misala c'est pour cela maman Kapashi na koti so sune loko moko boye akola bien tango famille zalaki bien mais famille chité
bakena ba vie ya kofutela vie ya bana ebeba pona nini bakuta na ba voisin ya mabe na vie ya kofutela lelo bana bazomela shimbo ki diamba lokwe loko mususu lelo bana bazomela ba masanga makasi ba whisky ba bombe lelo bana bazomela ba kuluna na bana classe ngana moni bana balati uniforme bazo sala désordre moko bitumba okozwali sécurité pona nini vie ya voisinage na pesa ka olité o mama kapache na ibisa ka ete lelo tozolo ba envoûtement oui bien sûr envoûtement pesali mais tika na ibisa yo mwana boko makate mais mwana baboko la kaye lelo zo mona loko na ba pare belé ba cédé ba tiki bana ba mi boko ma bango moko yango tokomi ko mona salité na des autres onyoso et côté biso na mboka yango nazo senga Daniel Bumba nazala assistant na ona chango si au sololi au sale bien na ko suga makasi chango baby na kuluna makasi osomona voisinage eboti kuluna voisinage eboti muyibi voisinage oyo okendaki musala soda pona ko bundela mboka mais okoko kuta na voisin moko ya collègue no ya mabe akomi ko yebiso lokwa balati biso ba doter biso teni ba doter biso munduki to kota sko cop to bima na butu et kopi pende ngwana eza moko ya ba voisinage bundela mboka tika biloko wana etika na yebisa yo ba konti o bazoka mboka bango pe baza ba voisin na biso sala bien politique à la voisin malamu bongo soko sali mabe est-ce que to benga oka koza voisin malamu c'est ça église yo pe musala na yo oza pe voisin na biso sala pe makama malamu poto senti ete na vanda kana voisin malamu mama nga voisin na nga église mais na baya ye na yebisio vérité na baya ye makelele leki kanga madusu pa okanga te pona ye makelele ndenge zo kota bongo ya zo benga ngo évangélisation mais kasi ko ke ne ko sala déclaration ebise ke ndeko bo deuxième a futa déjà to ebise ke ni a okoka moto te balite ya obata bakisi o moni skonde to tumba mikolo yo yazo kalingama azo kokate yango mona komika tongo yo na piu abimi akimi azo kima moto a prier moto a prière e ko landa yo même na ba ata wape ko landa yo boza ba bébé spirituel bozo sambela mais bozo sambela bien te nyonso bozo komisa ngo na d'une manière business yango zo mona bozo bo mama solo merci daddy to lelo oyo to sukiawa voisin batela voisin na yo zala bien na voisin na yo pesa voisin na yo mbote ndeko mwasi mobala za voisin na yo soko moni bozo kene mabe kabwana na ye kata po akobomisa yo parrain aza voisin na yo soki bozo kene mabe kata yango chanto pare ko to ko chantata li suste ovana na ope kaka po basaka batu basaka pe loko te basaka pe loko a gravité ozola nasaka mutu loko batu nyonso yenda zo place a bonzambe te nzambe ne mutazo batela na parrain na yo azobatela na voisin na ngai yango siko na ngaki na tombola siko lokumu na ye na yebisa yo eti mama kapashi voisin o aleki ba voisin nyonso eza bobele Yesu nzambe na biso ya likolo faut ko pesa confiance parce que ye ako aider yo na place mabe ezali ako sotise yo pe ako kimisa yo pe ako changer yo nzela po okutana na ba mauvaise fréquentation te okutana pe na bata mabe te vraiment bandeko na ngai o liteya o esimbi ye biso to sengaka te yo moko kaka ko bana ko benga ngai to gangela nga na téléphone moment ke yo pesinge loko tenga na nzala banzala na ngai na souffrir aloya ko tshanga ba makelele soki ndengeni merci na initiative plus tata pambola bino pona bolingo pe ba prière na bino iso komela biso pe ba aide na bino iso komela biso nzambe tata pambola bino merci na mama kapashi ya pesa ki opportunité potote ya na thème ya kitoko ya makambo etali voisinage voisin azanani pe voisin nini ya malamu oyo kutana na ye yo moto zo chance ko zana voisin ya malamu loba na nzambe merci voisin oyo tonga ka ete pa tonga ka yote voisin oyo lobela ke mabete pa lobela ko mabete voisin obo koma lokola bana tata moko mama moko voisin oyo akoma lokola moko ya ba famille na yo voisin oyo botikala na ye pour les meilleurs et pour les pires et voisin oyo ba mama ya porte ona ya porte o ba koma ko loba ete ya biso za kasuki voisin ya biso to commander ba ya biso to commander ba ndeko motei ba sakana na ete
moto ya côté ya 3e vitesse pour ezala neni dès que na te ya biloko ezo ye ya sika te nga Saint Esprit te nganta menda pesanga mayele so na oloba biloko ya sika nde ezo ya Capage TV. Capage TV.